nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki amempe alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele ezalaki pasi na tango wana kasi lelo ekomi esengo na Congo pe Afrique mobimba na tina likambo ye ya ebandeli ya mosala ya tata Simon Kimbangu oyo na kati ya République démocratique du Congo ezali bongo décrété journée chômée payée fériée na étendue sur la République démocratique du Congo balandi amenga makimbangu télévision bino baye oyo bomesana koyamba biso mabota na bino bisika nyonso oyo tokoyaka tango iso pe tongo midi pokwa kwa kopanta sango mosusu te kopanta sango tata mokonzi bule kokabola na bino boyebi pe actualité na kati ya yambana eto ebi banson tozali na kati ya chaleur ya 6 avril oyo tata mokonzi aselaki kozonga une semaine etikali na biso bandimi na ye po teto wa kolanda kasi etiki pe communication ya lingomba à côté te na ekambamelo ya yemeye papa conseiller en charge ya communication pe média na kati ya batata mokonzi bule papa po salimba elongo na bambute ya lingomba mabongisi na yamba tata molimo santo bien sûr kafumba kata ndenge tokolobaka monene ya tribune de presse pe salamaki na mokolo mwa lelo pona kopesa espace na bapandisango ya mboka na biso na mituna pe bososolisi bandeko biso bapandisango bososolisi na likambo tata molimo santo na tina ya 6 avril pe bongo na bongo bokolimbisa esengo ezali mingi pamba te likambo yango ndenge tolobaka kozalaki pasi oyo lelo oyo ezali komba ya baafricain nde yango ememaki biso awa na kati ya siège na ville province de Kinshasa na centre d'accueil esika wapi manso maseki koleka nde tokotika na bino esika wapi manso mazali koleka nde tokotika na bino bo bénéficier na ba image on la tribune de presse ya mokolo mwa lelo koyoka lolenge kani bambuta elingomba bazali ko réfléchir par rapport ya journée ye pe mituna na ngambo ya bapandisango tolanda banso elongo pe tokutani bongo na bangonga to pe na bamikolo ezali koya pamba te moto ya 6 avril ezali kaka kobele mesengo ezali mingi baso bokolanda biso topesi bino merci bo koba kolanda biso bo partager surtout sango na ngonga oyo bengami africain kotika sango tata Simon Kimbangu à côté tetango oyo yambi yango kabola na moninga ezali ndenge ya bundaki ye moko na 21 ngonga oyo bansanto ko tia maboko na sani po teto kwa kopesa ye maboko peto eve conscience ba indo ba ikola na no balamuka ete likambo na biso ekoki ndenge tokolobaka ete ekolo na ekolo ezali na ekozalaka na nzambe na yango pe monoko na yango biso ya biso tata Simon Kimbangu ya bundaki lelo elongo ezali na ngambo na biso tika ete ekolo ya milimo na biso kati mokano te tokokuta na bobele susu awa kaka na menga makimbangu mais avant tout na tribune pe tokuta na mikolo ezali ya matondo mingi na kombo ya tata mwana pe molimo centre mokolo mwa le 6 avril oye komi pona biso mokolo ya monene makasi ezali mokolo yo papa Simon Kimbangu abandaki mosala na ye donc début ya ministère na ye début officiel ya ministère ya papa Simon Kimbangu c'est-à-dire na polele pe yango nde fondation pe église kimbangiste ebandande le 6 avril 1921 na nkamba Yerusalemi na guérison miraculeuse ya mama Kiantondo toyebi ete mama Kiantondo azalaki na maladi makasi ya mutu baza kotia ye meme mabanga mais utiliser ba voie nyonso ba moyen nyonso hôpital bokoko mabondeli po ba missionnaire bazalaki kuna mesimbaki kaka te nde tango ekokaki tango nkolo yusa lobi na tata Kimbangu banda musala nde papa Simon Kimbangu pe ayebisaki mama mwilo lobi le 6 avril betangonga mabondeli to musala ezali kobanda donc moto abeta ngonga le 6 avril ebandeli ya lingomba ezali mama mwilo na rythme oyo biso toyokaka ngon 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 c'est-à-dire Simon Kimbangu Simon
kimbangu rythme oyo ezalaka te bamoni mbonge ya sike koti na mokili. Donc mama Mwilu moto abeta ngonga sima ya losambo nde papa Simon Kimbangu azalaka kokende na wenze ya Ntsona Kiyendi. Nde tango alekinda kwa mama Kiantondo kolisa lobi zonga kende kobikisa mama Kiantondo oazali na pasi makasi ya mutu. Nde papa Simon Kimbangu pe azongaki nde alobaki bolongola mabanga biloko nyonso boche na mutu na ye nde abondelaki na kombo ya nkolo Yesu bika pe abikaki malade esilaki libela. Donc signification ezali ete mission papa Simon Kimbangu ayelaki ya mutu mwindo malade ezali na mutu yango nde mama Kiantondo azalaki na pasi ya mutu nde abikisaki mutu wana. Nde tala oyo tokoko loba na tango oyo le 6 avril ezali ebandeli ya mosala ya papa Simon Kimbangu. Ça dit d'une manière officielle abandaki yango le 6 avril 1921 na Nkamba. E makamu esi asalaki abikisaki mama Kiantondo wazalaki na pasi ya moto makasi nde sango epanzanaki e traverse ba frontière Angola Brazza yango bato bazalaki koya na Nkamba pona koya kozwa lobiko kozwa mapamboli pe makambo ya ndenge na ndenge. Talantina mokolo ya le 6 avril. Nabanza Tolandi, premier intervenant, et Azali, conseil principal à charge de l'évangélisation et mission de l'église dans le cabinet de Tamukonzali Ngomba. Likambo ya le 6 avril, likambo mutuya. Biso banso. Toyebete na ebande les alakete. Biso moko bakimbangis à travers pe ba institution na biso nde mukolango to bono sala misalate. Melelo Zoya. Kesoane Zoya. Nde na tina wanete eza mukolo munene oyo tata Kimbangu abandaki musala. Donc ndenge tolandi awa ezaki likambo ya somo. Mais na le 5 avril tata Kimbangu ayebisaki mama Mwilu ete lobi na tongo okobeta ngonga. Ndenge kaka ilobami awa pe abetaki ngonga. Et ngonga na abetaki nde tolandi mission liboso to miracle liboso oyo tata Kimbangu asalaki oyo ete mama Kiantondo azaki na mutu abanayo ka mutu passe kobela ya makasi batie libanga na likolo mutu. Balobete ke peut-être guérison ko utawana mais tata Kimbangu tango aye asalisi ye. Nde sango kendeki mokili mobimba libanda mukolo wana en tout cas ezaki esengo pe pona contre ya bangu ya base Congo donc makamunyoso elandamaki batu basepelaki makasi. Nde natina wana te tata Kimbangu tanga bandi musala na ye na le 6 avril 1921 wana ekomaki te date officielle ya misala miaye mia bonganga nzambe en tant que nzambe pona musala oyo kolo Yesu apesa ikati na ye. Donc eloko tokangete musala o tata Simon Kimbangu abandaki na 1921 le 6 avril ezaki musala ya ye moko te mais ezaki musala o kolo Yesu apesaki ye ba apesi ete ko banda lelo banda musala nde abandaki yango ngonga oboyoki wana Simon Kimbangu o mama Mwilu abetaki le 6 avril 1921. Soko talent abetaki on a deux séquences. Première séquence abetaki 45 coups. Donc 5 coups fois 9 fois. C'est petit 45 et la deuxième séquence pour la beta deuxième tour ya ngonga, ils en a 15. Donc 3 fois 5, ce qui fait 60. Yango boyoka était Simon Kimbangu. Donc au total 60 coups. 45 premier tour et 15 deuxième tour. Voilà bataba maman. Wanande bokoyebete mukolo oya munene obozuka le 6 avril o tata Kimbangu abandaki musala. Nde date officielle nde yangwana ya début ya ministère ya tata Simon Kimbangu. Na kombo na tata mwana pe tata Molimo Mosantu balandi ngai révérend Pumbalo toko bakisa kaka mwa muke na miracle ya liboso tata Simon Kimbangu asalaki oyo eyebanaki officiellement le 6 avril. Pourquoi mama Kiantondo malade ezalaki kaka ya mutu nzambe asalaka likambo ya pamba te po ete mutu muindu mutu na deja ezalaki ya kobeba mindele ndenge bayaki na mokili mwa biso bakotsa deja likambo ya mabe na mitu na biso. Même tomoni un exemple leo tozaki na papa Diangenda kuti malera zaki koloba ete Adam et Ève bazalaki bato bayindu bazalaki kondima te pona nini. Or mundela ye na Afrique alobete l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est fait mukwa ya moto liboso ezomaki en Afrique. Soki mukwa na moto liboso ezomaki en Afrique. Pourquoi pas
Adam et bazala ba noir bato bandima kité mais lelo bato bakomi kondima yango wana maladi ezalaki na mutu ya mutu mwindu tina wana miracle ya liboso molimo mosanta salaki pona kolongola iloko mabe bakotsa na mutu ya mutu mwindu lelo mokili mo metozo sagwe tata simo kinango za nzambe lokola mundele atia na mutu na biso ete nzambe azali esprit nzambe azali nguya nzambe azali moto amona na kate biso nimawo mindele baloba or mindele avaba ya epana biso monsieur roi Léopold II ordre de mission zo sala ba missionnaire catholique protestant kuna bino boke nzambe azalaka epana bango po abeyeba kete nzambe azali déjà epana biso yango monaki na 1706 mama Kipavita sakola ete mobikisi na biso akoya komone kimbango yango miracle ya liboso yebanaki ebanda lingomba ezaki le 6 avril ndenge batataranga bawiti koloba soki miracle esalamaki pona mutu ya mama ki atonde ezalaki malade mutu ya mutu mwinde ezalaki na malade yango molimo mosanzu ya ayelelo alongola iloko batie na mutu na biso atia bonzambe oyeba ete makambo mingi ozomona na mokili ezali yanga na mutu mwindu ezali ya mundele te voilà oto ko compléter na oyo batata na biso bakonzi bauti koloba yango wana na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu tozali kokoba deuxième question na ordonnance ya tata mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo etomboli papa Simon Kimbangu na bitumba oyo ye abundaki bitumba nini oyo papa Simon Kimbangu abundaki et pourtant ye azalaki politicien te kasi azalaki mosali ya nzambe esuki wana te elobi lisusu ete conscience africaine pona nini. Merci. Bitumba oyo tata Simon Kimbangu abundi yako fongola bato mwindo misu éveil ya conscience na surtout na phrase na ye fétiche ete mwindo akokoma mondele mondele akokoma mwindo na posote mena misala pona 1921 même avant 21 banda na présidence tina se ezalaki kokonzama na bamindele bato mwindu tozaleka na misala mike ya baboyi to babono misala ya pamba wana me misala ya malonga administration nini nyonso ezalaki kokambama na bamindele papa Simon Kimbangu alobi ekoko tikala bongo te yango mission ayelaki ya libération ya l'homme noir pe l'homme opprimé nde mission na ye ya kobikisa loposo mwindo en particulier pe mutu nyonso en général c'est-à-dire bitumba na ye ya kokomisa mutu akoma libre yango ntina tomonaki mpona contexte ya RDC le 30 juin 1960 nde tozwaki bosomi tokomi libre banda na présidence tina se biso moko bana mboka tozali kokamba embonge yango pe ke na Afrique ebandaki pe na bisika mosusu na eloko yo papa Simon Kimbangu asali prise de conscience to éveil ya conscience ya solo mokonzi ya mboka a utiliser penza ba mone sika na yango conscience africaine combat ya papa Simon Kimbangu bitumba na ye pona libération ya l'homme noir en particulier pe l'homme en général et puis il y a conscience africaine parce que na kati ya mission ya papa Simon Kimbangu ayaki ko éveiller conscience ya bafricain bato mwindo nyonso bafongoli miso ba comprendre et a utilisé pekaka Bible bango ba missionnaire ba memelaki biso même sorti ya Israël ya ban Israël na bowumbu donc il faut to koma libre donc nyonso wana ya ngonde mosala papa Simon Kimbangu asalaki donc mokonza mboka aza na raison ya kokomisa 6 avril férié chômé payé po ete bitumba ya papa Simon Kimbangu ya solo azalaki mutu na nzambe to nzambe molimo santo mais mosala ya asali na tango wana église Kimbangisa ezalaki te alobaki te ke Kimbangisa akokoma mondele mondele akokoma Kimbangisa alobaki mwindo akokoma mondele mondele akokoma mutu mwindo c'est-à-dire abundelaki mutu mwindo en particulier pe mutu nyonso en général donc alingi mutu nyonso akoma libre ndenge papa alobaki mokolo wana passage mosusu apesaki onkoliso alobaki libanga moko ekoko tikala likolo libanga mosusu te se kolongolama c'est-à-dire domination ekozala lisusu te fo mutu nyonso akoma libre tala komba ya papa Simon Kimbangu yango wana et lelo tozali fier ete komba na ye boti mbuma toute l'Afrique ekomi indépendante pe mbonge yango eke na mokili mobimba donc tala
likambo monene oyo tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali vraiment tozane sengo makasi na botomboli musala komba ya papa Simon Kimbangu et mutu mwindo aza na armée te. Donc une lutte pacifique non violente yango na kati ya doctrine kimbangiste, l'église kimbangiste est non violente, c'est-à-dire azwi munduki te, asali rébellion te, mais kaka kote ya na liloba ya nguya kino lelo ekokisami alobi na 21 une prophétie alobi yango na 21 et na contexte ya RDC na le 30 juin 1960 ekokisami. Donc tozali fier. Merci beaucoup pour compléter ndeko tolandi mayendeko asili koloba katine sika oyo pona leka munene oyo tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ye asali yango mais soko tale tozongi na sima na bakambi ya mboka to bakonzi ya mboka nyonso baleki totali président Joseph Kasavubu ye pe azaki na mission ya salaki na tina ya tata Kimbangu, c'est-à-dire que ye pe asinaki ordonnance pona lingomba oyo. So tali tata Joseph Mobutu yende a réhabilité tata Kimbangu. So tali pe Joseph Kabila politiquement. So tali pe Joseph Kabila ye passaki wa salaki révision à procès vis-à-vis à tata Simon Kimbangu. Et le pays a yé au tali te bande ko nyonso baleki en tant que président mboka oyo mutu asali likambo na ye e bongana na tika la sima atali munene tata Simon Kimbangu amonete tata Kimbangu aza mutu mokili oyo te azana grande spirituelle ya makasi aza mutu likolo. Donc bunzambe zaki kati na ye na musalo nyonso asalaki. D'abord azali pe yende père des indépendances africaines. Yango zo que conscience africaine pas maté ba indépendance presque ya Afrique ezandeye. Alors nde na tina onete ya monike tata modelo akotika la boyete esengeli ko tombola munene na ye tina nde ye na tour na ye nzambe a PCP lembo wana te sala likamongo nde tomoni ete lelo likambo etelete le 6 avril et comme journée payée et chômée et férié, c'est-à-dire amoneke tato yo essayé ko matalo kumu oye koki na rana ye en tant que musali na nzambe. Donc combat petolandi ezaka combat ya makofi boyete mais ya molimo pambate abondelaki pas seulement pour l'Afrique, pas seulement pour la RDC, mais abondelaki pe atiaki lo sambo pona mokili mobimba et surtout pona motomo yindu pour être afongwama mutu muindu atikala ya kolala pongite l'éveil spirituel. Donc mutu muindu pe sengeli ayebete sol azali mutu yango tina keneki mutu plino tata Kimbangu lebete moyindo akoma mundele akoma moyindo na loposo yote mais na makanisi na mayele na sagesse lelo na tangu na kala so moni général de corps d'armée okomona asaka mundele docteur okomona ka mundele mais lelo bato bayindo bakomi ba docteur bakomi ba médecin bakomi ba généraux et ainsi de suite. C'est grâce ya tata Simon Kimbangu combat ya eko mené kati na mokili na biso pe kati na mokili momende yangwana. Donc batata toye bango te tata Félix Antoine Tshilombo président de la République likambo asali ezya mutuya, c'est-à-dire ezali kaka nde nzambe abongisaki onge na poki na ye atombola lokumu ya tata Simon Kimbangu. Na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu pona ngai na kobakisa boye nzambe asalaka likambo pamba te. Likambo ya tata Simon Kimbangu soki totangi meme na mokanda na Esaïe chapitre 19 kobanda na verset 19 à 22 kuna elobi boye tala ekozala elembo na litatoli na bibele kati na mokili na Egypte po ete bakolela epai na banyokoli na bango pe Yawe akotindela bango mobikisi oyo akoya kobundela bango pe kobikisa bango na maboko na banyokoli na bango. Tanga chapitre 1 to witi ko tanga yango sika na witi ko loba biso tozalaki na mboka na biso moko na Afrique, tozalaki na mboka na biso moko awa na Congo. Ba colonisateur ba yiko coloniser biso na mboka na biso to banda yiko kolela na kolela yango nzambe pe sika tindelaki biso mobikisi ye wana tata Simon Kimbangu oyo ayaki azana arme te aza atana arme moko ya bitumba te mais liloba kaka ye moto atelemaki lokola moto ya liboso ndenge ekomami na mokanda na Isaïe ete bakolela pona banyokoli na bango Yawe nzambe akotindela bango mobikisi oyo akobundela bango pe akobikisa bango adeklaraki alobete banda lelo mundele yo kozonga na mokili moyo
moto mwindo kokoma mundele pe na mboka na ye. Omoni yango wana banda tango wana ekomaki bitumba mindele bamonaki de tata Kimbangu aye pona koya kobenga na bango nde bakangaki ye. Yango wana lelo tomoni likambo elobaki tata Simon Kimbangu ete moto mwindo kokoma mundele lelo poste nyonso ya responsabilité mboka ekoma ya bato bayindi mindele bazonga na mboka na bango pona kokokisa liloba na liloba makeza kine liloba na Nzambe ndenge batata na bawiti koloba lelo yo totanga pe même soko tangi même histoire ya bana ba Israël na l'an 63 avant Jésus-Christ bango pe na l'ère en général Pompe o azalaki mokonzi ya ba romain akendeki na Israël conflit azalaki kate na bango ko bendana banda tango wana azwaki décision banda lelo bokonzi bwa Nzambe bino nde botikeka na bokonzi bwa Nzambe mais bokonzi ya l'État eke na Rome eke na ba païen tina to moile na mokili bokonzi ya l'État ekoma na ba païen bokonzi bwa lingomba etikaka na biso na lingomba muto apesa ka valeur na lingomba ezali l'État yango to monaki na tango na Caesar Constantin na l'an 312 yende moto apesa ki valeur na lingomba ya nkolo Yesu o lelo to mona église catholique église protestante ekoma pe na valeur lelo pe na tango na biso lokola l'État na biso azali ye wana mokonzi na mokonzi Nzambe apesa bango pouvoir moto na moto azana mandat ou bien mission o Nzambe apesa kana ye lelo na tango na biso na tango na président Félix lelo mission Nzambe apesi pona botombo ya tata Simon Kimbangu ndenge Caesar Constantin asalaki mibeko pona kopesa valeur na église catholique église protestante ya biso pe lelo yango andimete le 6 avril na minene o tata Simon Kimbangu asalaki le 6 avril et comme une journée zali férié pona mboka mobimba ata yo sala kata ozaki mangiste de okene musala te magasin za ko kangama zando za ko kangama bakotuna pourquoi lelo bo salite mokolo tata Simon Kimbangu abanda musala o kolo excuse apesa ezali nde lelo yango na botombo me lingomba l'État nde moto apesa kai valeur wana po ete mokili bobayeba po nguya ya mokili Nzambe apesa na ye voilà oyo kokaki na biso pona ko bakisa na oyo batata na bauti koloba yango wana na komona tata mwana pe tata molimo mosanga ngana ko intervenir te mais nena loba donc à ma qualité de conseiller en charge de la communication et médias naza penza épaté kolanda batambusi ya lingomba conseiller principal dans le cabinet président délégué du collège l'église Kimbangis na RDC révérend Pumbalo pasteur provincial l'église Kimbangis na Kinshasa. Donc, Bazande Kolimbola. Il pouvait même faire ce truc en français. Ngam no lobité pour le baron lingala pour batonion so ba comprendre ko bandana banamike ba mama batata et la motaza analphabète tout le bana lingala na langue maternelle pour être motonio so à comprendre. Donc, objectif la moi c'est nini et comme journée moko officielle na mboka na biso yona baza kolimbola ekoleka bisika biso c'est on a besoin moi mise en train pour na ko éclairer objectif ni autre saleli a yangora maloba liso c'est pas inabino bapandisango ya solo ba kambia lingomba tozali kokoba bolobiete papa Félix mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo solo atomboli papa Simon Kimbangu na lingomba na ye mboka RDC et bandi le loté. Lingomba pe Kimbangiste et bandi pe le loté. Et yebani ete église Kimbangiste kozalaka na boyoka ni malamu makasi na l'État. Wana na lingi koloba ete na ba président de la République Lingomba Kimbangiste kozala na bango boyokani. Utambuta Kasavubu, Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, lelo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pona nini likambo yango esalemi kaka na période ya Félix Tshisekedi et pourtant ba président nyonso wana baleka bazalaki na boyokani malamu papa Diangenda tango ya président Mobutu, Joseph Kabila tango ya papa Simon Kimbangu Kiangani kasi likambo yango eyeka katango ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Motivation nini oyo etindi mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo po asala likambo yango est-ce que bino lingomba bo fonsaki ye to likambo nini pe eloba makali souhaité église Kimbangiste et corrompaki mokonzi ya mboka to pesaki ye kaniaka to pesaki ye mosolo
to incita qui est biso nde bato to force qui est pour aloba likambo yango malobe pa na bino. Merci pona motuna balobaka ete likambo na likambo ezali na tango na yango. Likambo wana soki tango nango ekoki te ata boforce ndenge nini ekosalama te. Po ete likambo oyo ya kokomisa 6 avril ekoma férié chômé payé ebandi kala banda na tango ya Papa Diangenda. Même na tango ya Papa Simon Kimbangu yangani na conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu il y a 2006 puis il y a 2011 moko ya ba recommandation ezalaki nde yangwana l'état congolais a komisa 6 avril et comme férié chômé pe payé n'étendu mobimba ya RDC mais salama kité ndenge révérend Moduda uti koloba président na président zaki na mission na ye pe likambo sali en faveur ya Papa Simon Kimbangu to église kimbangiste to landa ki yango malamu nde o ezali lokola cachet spécial ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et motivation na ye ezali inspiration ya Nzambe. Ezali inspiration ya Nzambe, ezali na kati ya mission yo Nzambe aponeke na rengi na yende akokomisa 6 avril ekoma férié chômé pe payé. Etango ye na nkamba na likambo monene oyo église Kimbangisa sali ya botongi misé. Église Kimbangisa ekokisi 100 ans. Et bino moko bota la contexte oyo Papa Simon Kimbangu abandelaki mosala ezalaki na colonisation. Ba Belge ba bundisi ye pe batu nyonso balandaki ye. Mais bakoki kaka te batindi na prison bakatele mokano liwa le 3 octobre 1921 na Mbanza-Ngungu bakotse prison ke akufela kuna bakangi batu nyonso baza kolande bakoti bango na ba prison na baka ya concentration mais l'espoir que Evro ye kufi libela azalaki na armée te mais likamba ko kamwa 100 ans après que lingomba yango ekomi epanzani mokili mobimba na États-Unis, na Chine, na Amérique, na France, même na Belgique mboka oyo bakoselaki makambo pe bakangaki ye. Po bakoselaki makambo ba condamné ye. Mais bakangi ye. Mais na Belgique pe lingomba ya tata Simon Kimbangu ekoti kuna. Papa Diangenda kenda na fanfare Kimbangi na bambuta lingomba beta musique na Palais Royal. Donc pour dire que œuvre oyo ya tata Simon Kimbangu eza penza ya Nzambe ya solo. Po soki ezalaka ete ya mutu na mokili mbele kufa ke tufe kaka na 1921. Mais du fait que persister 100 ans après na semali wana ye mama mwilu mwasi na ya akobi na mouvement bana na ye Papa Diangenda Papa Kisolokele Papa Dialongana ba continuer yango kino lelo reconnaissance officielle tozui l'état pesi personnalité juridique lelo église implantée à travers le monde. Donc mokonzi mboka comprendre que Evro ezali ya Nzambe engai soki tata Simon Kimbangu asalaka mosala wana ta bundelaka komba na ye wana te mbelenga lelo naza président te ozo comprendre. Donc en quelque sorte peut à témoigner reconnaissance na ye po soki Papa Simon Kimbangu na mission na ye na phrase na ye fétiche ete mwindo akokoma mondele mondele akoma mwindo soki abundelaka etumba wana te mbelelelo ba mindele bazo continuer kokonza biso soki abundaka te mbelelelo président azali président république te. Donc ezala même basango ezalaka ba mindele bato baza koteya ezala même na église protestante. Donc likambo ya tata Simon Kimbangu mutu nyonso azali ko se retrouver mutu mwindo nyonso congolais nyonso africain nyonso na kati ya komba ya Papa Simon Kimbangu azali ko se retrouver aza na kati wana aza na intérêt wana ata aza Kimbangiste te mais komba ya Papa Simon Kimbangu ezo concerné ye aza na intérêt na kati. Donc mokonzi mboka likambo asali en même temps ezali témoignage na ye ke soki na komi président république lelo grâce na combat ya tata Simon Kimbangu alors faut na komi sa 6 avril et comme férié chômé payé. Donc ayaki une occasion ya centenaire église Kimbangu na Nkamba à côté na temple amoni lokito ambiance ndenge ezaki na temple amoni nzoka nde bakimbangiste okanisaka ke soki ndenge nzoka nde batonga kabakata temple premier en Afrique deuxième na monde il y a 37 000 places assises na mbongo na bango moko ingénieur ba maçon kaka bango moko atali beauté ya temple Nkamba atali musée atali résidence atali Nkamba mobimba atali population ya bakimbangisi alobi nzoka nde likamango eza sérieux non il faut na tombola Papa Simon Kimbangu. Donc tala motivation oyo esalaki ete tata mokonzi ya mboka akomisa 6 avril et comme férié chômé payé. Donc azali mwana elaka
tango nango ekoki yango nde akokisi yango moke tokobakisa yango oyo ya solo likambo ya tata Simon Kimbangu eza likambo munene totala tango abandi musala na le 6 avril 1921 abandi tititititi baye okanga ye. C'était prévu que ça la boloko na boma yabite toyokana ibona nkolo Yesu te kolo Yesu ayebisaki nga nde toyokani na ye sengene na kesango kuna na Lubumbashi nde akendeki mais nyonso nezaki mpona nini mpona koetufe likambo na ye po ete likambo na ye esila kasi elokola likambo ezaki likambo ya tata Nzambe mpe ya Nzambe ye mope Nzambe likambo yango elimwaki te ezali ye na kati na boloko mais likambo yango ekufaki te ezotambola kaka mama mwila azwi relève na tina likambo oyo tititititititi na 59 atiki biso papa Diangenda mwana suka tata Kimbangu azwi mukumba ya kokamba lingomba tino na tango oyo lelo lingomba esali 100 ans etongami kasi bakonza mboka mingi bakende pe na nkamba te mibale dia bakende na nkambo tomoni na miso otomoni na miso na ba age ya biso tozali mais emonani ete ndeko tata na biso tata mukonza mboka Félix Antoine Tshilombo tango akei kuna ndenge papa principal alobi atali akoti na kati ya tempelo abimi atali esika akomelaki atali ndenge nkambe tongami oh ezali kamo munene donc azaki surpris et surtout na boyambi bo tata Simon Kimbangu kiangani Nzambe molimo sant lolenge akoyambelaka mutu nyonso donc boyambi boye bo tata Simon Kimbangu vis-à-vis ya tata mukonza mboka Félix Antoine Tshilombo et markaki ye abete oui nazao liboso ya musali ya Nzambe kati na batu et yemo pe alobaki la fois passée to landaki liloba na yo elonga na ngai pamba ta mwete azali liboso ya Nzambe waye to monaki ezali kama kobomba te donc vraiment yemo ko amoni tango asaki ba atambolaki makambo maponami tango ezalaki avant maponami kino akesukisa na elu sele masika et tango tata Mulimo Santo azuma loba isili apese micro yemo ko tata Mulimo Santo apese micro yabi tata Simon Kimbangu kiangani liloba na yo ezali elonga na ngai yemo ko lobi yango pona ko talisete Nzambe ye wana Nzambe atikana likambo yango donc yemo ko monike le 6 avril oyo ezali lolenge wana donc batatra ba mama ye atomboli yango journée chômée payée journée chômée férié et payé ezana tina atali nento tikoloba munene ya tata Kimbangu atali ba œuvre grandiose o tata Kimbangu asali na kati ya lingomba ya ye mais na ebandeli ezaki pasi na tango ba colonisateur na tango ba colon eyaki pasi kovana na mandalala kovana na mabele mais là ce n'est plus le cas 100 ans après bototal la lingomba n'est commis à travers le monde lingomba est commis mundele pas kimbangiste donc mutu mwindi kwa kate na mundele pas commis kimbangiste c'est que tali c'était likamonge banda 21 kino lelo ezali kotambola likambo ya Nzambe azar ezala kate mutu na mutu azaka na mission na ye donc dire que kanyaka zwaki kanyaka te nde Nzambe a inspiraki ye pa ye pe aza musambeli makasa asambelaka Nzambe Kimbangu akoti kati na ye amoni ke oui solo likambo esengena pesa ngo makasi esengena pesa ngo poids esengena pesa ngo valeur Netina a déclaré yango a décrété yango plutôt que journée chômée férié et payé donc yemo ko amoni munene ya lingomba oyo amoni pe munene ya tata Simon Kimbangu kiangani abi à travers la RDC te nakutani solo na musali ya Nzambe ya solo Nzambe kati na batu na eboyambi na elobeli na efandela oyo azamuta mokilo te azamuta likala ndetina mwana bonete yemoko e frappé ye et sengena tombola mokolo yo ya le 6 avril journée chômée férié et payé na kombo na tata mwana pe tata Molimo Mosantu pona biso tokobakisa boye ndenge tozana mokili maso o lelo ezosala makati na biso awa na Congo awa na Afrique tata Simon Kimbangu lobela yango depuis 1921 yango Nzambe apesaka mutu bokonji pamba te ezaka na désintérêt tango bapesi yo bokonji oyo kosala pona peuple bapesi yo bokonji nini yo kosala pona intérêt na Nzambe
yango tomoni mokonzi na mokonzi awa na RDC toza na 4 langues mutu na mandat na elekaki asalaki pe oyo ekoki ko marquer ye pona peuple et puis pona nzambe yango tomoni lelo na tour ya président Félix na mandat na ye andimaki kotombola tata Simon Kimbangu eza mission eza mandat oyo nzambe apesaki ne yango sika sali pona kokokisa kasi biso tozwa makanisi ya biso bo mutu te nzambe aza moto bazaka ko corrompre yete mokonza monaki ndenge batata bayuti koloba eza ndenge wana mission nzambe apesaki na mandat ne oyo ya kosala pona tata Simon Kimbangu yango awuti kosala ya minene pona botombo ya tata Simon Kimbangu apesaki pe mission oyo kosala pona peuple yango lelo peuple azali kozila pote ya se retrouver na mandat basili kopesani voilà moi moke kokaki na biso ko bakisa na nyonso balobi yango wana na komona tata mwana pe tata molimo mosantu tozali kokoba tozala kokende peut-être na suka kasi baninga bazali suka te. Vous avez affaire au représentant du chef spirituel. Oya suka kuna représentant du chef spirituel na RDC. Oyo na droite na ngai représentant du chef spirituel na ville province ya Kinshasa. Na katikati membre ya cabinet. Toutes les questions en rapport avec la journée du 6 avril, comme une journée officielle. Bon profiter bon lobana bango, bon tuna bango mituna, nabi bazak ko représenter Mokonzia Boule. N'hésitez pas. OK. Voilà. Na pesana motuna ya suka avana benga baninga na ngai. Utakala eyebani ete mokolo mo le 6 avril ezalaka kaka pona bino bakimbangiste. Kasi lelo yo ekomi pona RDC mobimba. Ba révérend likambo oyo bino bakimbangiste boyambaki yango ndenge nini to bokoki kolobela ndenge nini na ntina ya kokumisa mokolo oyo les fériés chômés et payés surtout que nabakisa mokolo ya lancement officiel ya milulu ya 6 avril mokonzi ya mboka azalaki représenté na vice-premier ministre en charge ya intérieur sécurité et affaires coutumières ayaki ko représenter ye ni na uti koloba et la question était eza sur likambo ya bino moko bakimbangiste te kasi comme likambo ya République démocratique du Congo mobimba malobe pa ina bino. Merci pour na motuna biso bakimbangiste tango tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis 6 avril et commis férié chômé payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mokolo yango to ganga ki nesengo. Bo kanisa mokolo yango ya centenaire na nkamba. Na landaki yango kaka lelo na ratelki. Soki lelo te lobby. Tango kaka alaki ete nazali kosenga na président ya Assemblée nationale pe ya Sénat oyo bazali na kati ya temple nkamba bazali koyoka ngai bayekola na lombangu po ete date ya 6 avril ekoma férié chômé payé kutu akomaki na suka te bakimbangiste nyonso togangaki nesengo temple ninganaki ke likambo tozelaka ekokisami donc azali moponami moto na moto azali na mission na ye toyambaki likambo ya sali nesengo elakisi ke azali patriote c'est-à-dire c'est un acte patriotique oya kokisi po papa Simon Kimbangu mwana mboka Congo abundeli biso elelo banda na présidence na seto komi biso nyonso bakonzi biso moko tozotamsa mokili na biso mais il faut reconnaissance ezala tokanisi ete na bambule leki tango tozalaki na colonisation etango bamindele bazopesa mosala na batata na biso kende kotondisa soki kantine ya eveya to caoutchouc soki etondi te bakati yo maboko kaka po moto akokisi te to atondisi te kantine ya caoutchouc oyo bazosalaka bapine etumbu bakopesa bakati maboko komi infirme botala esika bamindele bakomisaki biso kobenga biso bamakake azotambola azoke na mboka mosusu mutuka eza te ale batie ye na chipoi batata na biso bazomema ye soki amoni ke aza pepele batie na mabanga kaka po banyokwama donc bakoko na biso banyokwama batata bamama colonisation ezali malamu te
e mutu asali po ete tobima na colonisation maboko bakata biso lisusu te babenga biso makake te lelo tokomi kotanga ekole moko classe moko université moko na bamindele bakongolais baafrikain bakomi kotangisa meme bamindele me nani amemeli biso mbonge wana likambo na kitoko nani amemi yango si tata Simon Kimbangu. Donc tata mokonzi mboka azali na raison ya kotombola 6 avril comme férié payé chômé netandi mobimba ya RDC yango pe commissaire mokonzi mboka yango pe lelo ba généraux ya biso moko lelo banganga nzambe biso moko tokomi kosala nyonso banana président na se azana raison eza pe acte de reconnaissance donc biso bakimbangi to yambaki information wana nesengo yango tozala kozela metango akokisi yango azeli akokisa zui courage ce n'est pas facile hein? Il est à féliciter. Yango azali kozwa ba bénédiction bandana ye moko tata mokonzi abule pe ya biso nyonso bakimbangis to sepeli na ye mingi na likambo ya kokisa la c'est-à-dire ezali accomplissement ya prophétie. Etant muta kokisi yango c'est-à-dire azana kati ya plan ya Nzambe. Soko za na kati ya plan ya Nzambe to ko sala eloko wana te. Ata ba forcer ndenge nini. Okomuyoka ka kilo mais soki akokisi yango donc azali na plan ya tata Simon Kimbangu e makambo mosusu pe ya kitoko esengeli asala po ete tolongwa na paso libela na libela biso bakimbangi toyebi nyonso na maboko ya papa Simon Kimbangu Kiangani pona kobakisa na banza tolandi nyonso ndenge ezokolobama awa le 6 avril ezali kaka ya biso bakimbangisi mais lelo ekomi sikoyo ya bandeko nyonso bakongole nyonso ya RDC ndenge lobami ok ezali lolenge wana ndenge toti kolobango batata na bamama toza susu bapaya te na likambo oyo mpona oyo likambo tata Kimbangu asala to azali kosala kino lelo c'est-à-dire ezali acte de reconnaissance oyo tata mokonzi mboka asali pamba te atali même tata na ye ntango azalaki vivant azala ko yebiseta likambo moko te pour l'église oyo c'est-à-dire ezali elembo oyo yende balobete bukonzi nyonso pe uta pa Nzambe et Romains 13:1 suivant ndenge ezali c'est-à-dire yepe lokola aponami na ngonga oyo ete atombola mukolo oyo ne tout kolobango kala mingi te ya le 6 avril férié chômé et payé c'est-à-dire atali ne tout koloba dimension ya likambo oyo alors ezeka pour bakimbangi c'était mais sikoyo ekomi RDC mobimba donc tout congolais mwana nyonso ya mboka RDC ayebe ete mukolo mwa le 6 tango alamuki na tongo afandi libela na ndako mais na fandi nini na ndako na fandi nini pona nini na ke musala te na ke musala te lelo le 6 avril 2024 na ke musala te pamba te ezali mukolo oyo tata Kimbangu abandaki musala na nkamba donc kozala na hésitation te yango pe bana na yo bakoko na yo bakokolo na yo ti na génération nyonso ekolanda nsima ete mukolo oyo ya le 6 avril na RDC tokendeke misala te pamba te ezali mukolo oyo tata Kimbangu abandaki musala yango nde ayelaki kowela lokumu ya moto moyindu na à travers le monde l'homme opprimé bandeko mais na 59 amoke na bosana le 4 janvier 1959 ndenge tata pa conseil principal utoloba colonisation le kwa mabe bo mwezele kwa mabe ko kata maboko ko mema mutu na chipoi banda tina na ipeni bazo mema ye ezaki somo pena ko tala na miso boye mais na le 4 janvier abi mboko yo na ko mona susu makambo yo te 59 na banja batu balaiki batu bapakata Kimbangu bamindele bapakata Kimbangu bamusu bakata Kimbangu na ya fleuve soki ne bakata na lelo bakaka o tata Kimbangu alobaki et mutu mwindi a se retrouver kino lelo tala mutu mwindi nenga komi na lokumu mutu mwindi akomi docteur mutu mwindi akomi général mutu mwindi akomi infirmier mutu mwindi akomi mulakisi mutu mwindi akomi pasteur évangéliste ainsi de suite c'est grâce à tata Simon Kimbangu na komba oya menaki na makasi na ye na bonzambe na ye na mabondeli na ye albi non mutu mwindi akozala kaka boyete esengeli ko wela lokumu na ye donc makamongo yeli biso yelelo e komi na esengo makasi to yambaki yango na esengo nyonso tango tata mokonzi mboka a prononcé yango a déclaré yango en tout cas to sepelaki makasi donc congolais mwana mboka Congo yebete mukolo yango eza ya yo na ngai to kumisa tata Kimbangu na dimension nyonso parce que ye
solo totala ki ye amutomona kene azo tambola tout ça mais azana dimension spirituelle mususu par rapport à biso to vandiawa nzambe kati na batu parce que makamu nyonso asalaki eza yango nkolo yesu asalaki nkolo yesu asekisaki babibembe bato bayokaki babana te bayoki bato bamonaka te bamoni bato batambolaka te batamboli tata kimbangu mpe na 21 mpe asalaki yango nde tina wana te omoni te aye asali likambo yango atomboli mpe lingomba ti na mokolo mwa lelo lingomba ezali kotambola na bainitiative ya ye moko tata Simon Kimbangu e lelo bakonza mboka mokonzi ya liboso ayaka ya mibale ayaka ya misato ya donc nde tomolobi oyo mpe aye mutu na mission na ye nzambe alati ye patali munene nzambe wa ye parce que ne vous en faites pas civilisation nyonso ye na monde chaque civilisation bazala nzambe na bango eloko ntobosana yango te chaque civilisation mpe azala na nzambe na ye de biso mpe na Afrique toyebe te Simon Kimbangu c'est notre Dieu qu'on le veuille ou pas yende parce que à l'époque dire non devant l'homme blanc faut aller mutu mwindo loba non devant l'homme blanc ce n'est pas n'importe quel mutu mwindo mais tata Kimbangu asalaki yango et le 4 janvier pakata Kimbangu donc pour vous dire que munene ya tata Simon Kimbangu papa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo habité soki bandeko na balekaki basaki mutu amutazaki na mission na salaki mais yanga oyo ya munene na kosala esengeli kotombola mokolo mwa lelo batu mokolo lelo bakendeke susu misala te journée chômée férié et payé voilà batatra ba mama likambo toko te ya na bandeko na biso mais tobosana te na mokolo ngo na tongo tango la muki tata mama fuka na katanda kuna yo bondela zongisa matonde pa nzambe opesa manso pa na ye poete eza mokolo ya esengo oyo likolo eza kofungama nyonso tokosenga tokozwa yango okombo tata mwana pe tata musantu na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu biso tobotami na lere ya Mobutu mais nazalaki na koko na ngai azalaki soda na époque coloniale ya mona tata Simon Kimbangu na mbanza ngumi azalaki chrétien catholique lere toza bana mike tozokola abandaki kobetela biso masolo ya colonisation mundele moko ayaka na mboka na biso mboka na ngai eza Mbaya na secteur ya Kumamungala territoire ya Bujala province ya Sud Ubangi mundele wana komona ezalaki mise Kotos mundele lera ye na mboka na biso atunaki na mboka mundele azalaki kolata kilote abi moto aza na ivoire pembe ya nzoko opesi ye pembe ya nzoko ozwi kilote ya mundele olati soko lati esili après ozongiseli mundele lokumu etika na famille na bino kaka ete ese na famille na bino nani alata kilote ya mundele me ngai na famille na ngai koko na ngai wana alata kilote ya mundele apesa mundele ba ivoire tano ivoire eloko ya valeur ya mbongo ebele colonisateur yeka kilote olati kaka otika nango pete opesi lokumu kaka nani na famille na bino alata kilote ya mundele me biso na famille na biso koko na biso alata kilote ya mundele tana no eloko ya quelle humiliation lelo soki tata Simon Kimbangu abundai pona mboko oyo lokola biso tobotama na Kinshasa tomona makambo toka ba théâtre ba vanti totunaka histoire ya mboka grâce na tata Simon Kimbangu koko na ngai amonaki tata Simon Kimbangu na mbanza ngungu mokolo meme azonga zaki na Kinshasa mokolo ya indépendance ye amona soda Armageddon na victoire akangi poto ya courant na ngambo libende wana ngunzi akangi yango mondele ya koleka te amona Armageddon na miso les autres amis qui ont bêta biso masoda. Papa, o expliquer nous Armageddon nani. Armageddon wana ezali ba soda céleste. Voilà. Ba soda mikuse. Babima nombre boni. Babima ki 3. Ya tata Simon Kimbangu. Oto mona ka photo ya tata Simon Kimbangu. Soda loka bana mike ya minene ba lata teni wana ba surveillant. Basalaka nini? Ya mona ka moko. Abimana na victoire. Ngumbili bende lokola mwa singa kaka zo ya ngamba kanya lokola lizita. Mwe mutuka ile kaisate. Oba bengana kamindele. Voilà. Alors na likambo ya kitoko oyo président Félix Antoine Tshilombo sali atuka biso ba kimbongiste banda na tata mokonzi wa bule na biso bandimi nyonso mabonde na biso mikono totia kai na mabonde ete nzambe asunga ye po lelo botombo ya biso nyonso e na nzela na ye ndenge tolobaki na départ lelo po catholique protestant ba comme na valeur si l'état Constantin de moto pesa ki bango valeur tango l'état koti likambo comme na force et comme na niveau muso et comme na degré ya komata lelo l'état congolais andimi botongo ya tata Simon Kimbangu
ezali lokumu na biso bakimbangiste ezali lokumu ya tata Simon Kimbangu ezali lokumu na biso basali na ye nyonso ndenge batata bayuti kolimbola ye nde moto apesi biso valeur oyo ekolo na ekolo nzambe moto asala bikolo nyo les 5 continents mais continent na continent bazaka na prophète na bango esiko eza lokola point de départ na bango lelo tomona ba chinois bazaki bato valeur te mais lelo prophète ya ba chinois eza Bouddha lelo chinois so comme na valeur pour reconnaître Bouddha na ye biso lelo nde tata Simon Kimbangu lelo po mundele ndima lingoma Simon Kimbangu koma na poto eza facilité moto bino boboyaki ye pour na information nazana ya na ngamoko azana Italie awa atangaki po akoma miselabe tango ba compliqué dossier na ye akulité aye ko kende na poto akende na Italie ti lelo azana Italie abalaki mama Charlotte azape italienne mokolo moko akei pa na famille ya bakilo na ye nzoka nde na ndako na bango moko basala chapelle na Italie makambo na yolo baza na Italie eza ndoto bien vision te eza likambo ezali vrai tango akei ye ya na biso na azaka ne catholique ata pe akula te tika ka chrétien catholique mais ayebi na famille ba oyo baza bakime ba biso za ba catholique eloko liboso sango ya memela biso akende na ndako ya bokilone wana aza italien aza docteur na ndako ne basala chambre moko lokola chapelle batia photo ya tata Simon Kimbangu ya liputa bazana badamujane ya mai nkamba oyo batoka bazonga na yango bazo yebisa ya na biso wana ya catholique babe moni chambre oyo soki tozaka na problème na famille na biso na Italie makambo eleki degré tokoya tokokota liboso na photo oyo to sambeli to zoaka réponse photo ya tata Simon Kimbangu ya 20 s'il vous plaît lelo likamuna yo moko mutu mwindo nde ozozoki za na sima mais mindele ba yeba tata Simon Kimbangu malamu ba comprendre ngo malamu ba damuja na maya kamba tina lelo zepa na bango na Italie photo ya tata Simon epesa ka solution na makamuna ba bongo siko mokonzi mboka na makambo kitoko asali pona tata Simon Kimbangu asali pona ba kimbangiste yango tango to tia kana mabonde na biso tata mokonzi wabula tie na motema ezala biso batambu sinyo to tia kana mabonde nzambe abatela ya sungai asuka kaka na wana ya sala su ya minene ya koleka pote bokonje witaka na nzambe to compléter moi mokewe batata na ba uti koloba yango na komo na tata mona pe tata molimo mosanto tozali kokoba balandi babiso likambo yango ebuti nzete ndenge tubozali koyokela yango wana ezali bakambi na kati ya lingomba kimbangiste na République démocratique du Congo pe na kati ya cabinet ya tata mokonzi ya bule bazali komanyola maoyo tofandeli lelo na bandako babiso le 6 avril ya l'an 2024 avant que baninga na ngai mama Faloni azali wana azali na mutuna papa Fabrice azali na mutuna ya Ajek azali na mutuna na ba mususu bazali na mituna kasi ya ngai ya suka ya ngoyo message nini oyo lingomba kimbangiste ekoki koyebisa ba congolais oyo ebele bafandi na bandako na bango bafandi kaka ndenge wana parce que ezali mokolo journée férié chômé et payé bafandi na bandako na bango na ntina kokanisa mokolo monene ya lelo ya le 6 avril oyo bino bakimbangiste to église kimbangiste ekoki kopesa na bango. Merci. Message ezali mokolo ya méditation moto na moto biso bakimbangiste pe baye nyonso bazwi konzo ya komata na nkamba Yerusalemi esika tata mokonzi ya bule azali esika manifestation ya monene to feta monene kosalema ezali na nkamba na mboka ya tata Simon Kimbangu esika bandaki pe mosala ngo yo tofandeli lelo me baye bakozwa konzo ya kokoma kuna te ba paroisse na biso pe ezali esika nyonso église Kimbangiste ezali implanté église Kimbangiste ezali awa na Kinshasa tosanganaka na centre d'accueil awa na Kasavubu mais pona baye mosusu bakozwa tango akokoma esika wana te babondela eza journée ya méditation pona kokanisa sacrifice combat ya papa Simon Kimbangu kopesa nzambe merci ya ete tozwi mutu ya courage lokola papa Simon Kimbangu andimi kofingama kocholama kosekama kobetama 120 coups ya fouet na boye kaka bazongisi boye donc soki tosali sommation ekopesa 240 coups de fouet par jour
ake kokota na prison wana lutendele ba moni ete kuna na mbanza ngungu esimbi te potango basali ba condamné à mort le 3 octobre 1921 les 4 mundele basalaki croix po babaka papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu alobi bobele nkolo yiso moto babaka ke nekuluzu ngana ko kufa nekuluzu te mbala moko croix yango moko ebukani ekweli mundele makolo ebukani bakenene na pototi lelo baye na lutende lawa basali tono na shani metala wa ya kintambo bakange ba chaîne na sima ya maboko chaîne ya munene wana na libango babengi mwelo c'est-à-dire libanga munene bakotise na tono bagunzi ye donc ba fini ye kofina ba soude yango hermétiquement fermé na kati ya libanga na kati ya tono hermétiquement fermé ba pesi ba soda mission bokende ko bwake na lutendele na mai ya fleuve esika tourbillon c'est-à-dire mai etournaka kwa kende kambala moko bake ko bwaka ye babalole lonke bazonga Kinshasa basutuka moto likolo ya mai moto azaki na kati ya tono na kati ya chaîne na mwelon likolo ya mai azali kotambola donc ezaka nkolo isota marchaki sur les eaux kuna na bayuda même papa Simon Kimbangu aussi atambolaki likolo ya mai ya fleuve Congo baye kolela mbuta soki okeba kokanisa biso bato ye kolibere yo zonga pardon lokola mission na ye ezalaki kuna te ezalaki na RDC aye kozonga nani moto biki aloke komizongisa na baburo na yo aye komizongisa esika mpe aniataki matambi na ye na maboko ezali na lutendele batrace aniati libanga ya makasi me lokolo batrace etikali ozala lokolo molai ozala lokolo mokuse soki okotisi ekoki net yango ekoma site esika na biso spirituel pona mabondeli na biso esuki wana te batentative nzela tina ndenge bakendaki na ye na Lubumbashi batie na tono ya mungwa ma ya mungwa tala nano acide ezalaka ndenge nini mais papa Simon Kimbangu akufi te donc moto ndenge wana il faut tokanisa donc papa président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na raison ya kotombola lokumu ya papa Simon Kimbangu azo mérité soutien na biso beloge na biso ba félicitations ba bénédiction nyonso ya bana Congo po ete kotombola koko na biso Kimbangu molimo mosanto nzambe ya bakoko na biso azali ko mériter reconnaissance na biso donc oyo tokosenga na bandeko soki bazwi tango kokene nkamba te esika papa na bakonzi nyonso mokili mobimba po beinvite bazowuta mokili mobimba mindele bato mwindo bakonzi ba homme d'affaires ba femme d'affaires bazomata na nkamba likambo etikalika ya biso bato mwindo te ebuti nzete ekomi ya mokili mobimba na mindele bakomprendre ntina ya tata Simon Kimbangu soki bazwi tango kokoma na nkamba te babondela na bandako méditation nzambe merci na ndenge otindelaki biso elombe tata Simon Kimbangu ya kolongola biso na bowumbu tozalaki bawumbu tonyokwami bakoko mais lelo tokomi libre merci donc mokolo ya méditation afin na ndako mena suka sanza bakofuta ye tala likambo mokonzi mboka sali donc férié chômé mais payé donc tala avantage tozana ngo ofani na ndako mais ozwi salaire eza kaka biso bakimbangi te likambo eza ba catholique ba protestant po ndenge tolobi na tango wana moto aza koteya na mangoma nyonso na mindele baza kokonza non seulement na administration même na religion donc ba mindele baza kokonza na ba plan nyonso et papa Simon Kimbangu alongoli biso kuna akomisi biso libre bato mwindo pe bokonza na mokili na bino moko donc ezali mokolo ya méditation pe en même temps ya reconnaissance na combat ya papa Simon Kimbangu et ye wana pe ya ko éveiller conscience ya bafricain ndenge mokonza mboka kokisi ba mot juste ba phrase koki na kati ordonnance na ye pour na combat ya papa Simon Kimbangu pe ya conscience africaine. Donc tala mayeto koko loba nantina mokolo wana nini baninga bakoko sala ezali journée ya méditation. Ba tata na ba mama elobami déjà ete mokolo yango nini toko sala biso ba kimbangisi bano kimbangisto ndenge papa conseil tikoloba balobi mo mingi na français mais c'est-à-dire méditation ezoloba elingo lobete biso banso bisika tozala mabondeli bisika nyonso ozatoza makasi na mabondeli eza ozana kati ya ndako bondela pona mokolo yango
mais kobosana mpe kosenga mpona tata mokonzi ya mboka te na mokolo yango. Sengela tata mokonzi ya mboka tata Félix Antoine Tshilombo, sengela ye na mokolo yango pamba te likolo eza kofungwama so banso bana Congo mpe à travers le monde likolo eza kofungwama. Tosenge pa ya Nzambe, Nzambe apesa biso kimia mpe na kati ya mboka na biso, Nzambe mpe abatela mokonzi ya mboka wa biso po ete manso ye azali koluka mpona kimia ya mboka oyo ekwa kosalema. Nde yango wana peut-être bato bakotuna me mpona nini eza chômé férié payé ezali nde lokumu oyo tata mokonzi ya mboka apesi na musala oyo tata Kimbangu asalaki kino ezosama kino na mokolo lelo. Donc wana nde mutu nyonso ayeba yango okeno na musala te ovandi na ndako me lifuta no ezali. Voilà, merci mingi na tata mokonzi ya mboka na mayasali mpona mokolo ya 6 avril ya mikolo na mikolo oyo ya bambula na mbula oyo kolanda na kombo atamo atamusanda. Atondo mingi na ba mbuta ya lingombo bazali kotalisa bongo elongi ya tata Simon Kimbangu na nzela ya ba etando ebele oyo eyei na oyo esika mpona kozwa solo bongo makanisi mpe mituna na biyano na mituna oyo tozali na yango par rapport ya journée ya 6 avril. Ndenge toti kolanda papa conseiller principal atalisi biso na bokebi na ebandeli ya mosala tata Simon Kimbangu ete mama mulu abetaki ngonga asili ko multiplier yango bongo atalisi biso 60 coups de cloche oyo ebetamaki na nkambe ezalaki kotalisa soki mpe bokotalisa na biso signification ya 60 coups de cloche wana soki ezalaki na signification oyo ezala 60 ekwaki mpe kokende odela to mpe moins mais 60 wana ya mibale ezali ete lelo tozali ko lobela 6 avril ezali bongo journée férié chômé payé na etandi nyonso ya engomba mokonzi ya République démocratique du Congo. Kasi yango ezali surtout fête ya Bakimbangi c'était ezali fête nationale. Étant fête nationale to yebi na momesano na kati ya mboka na biso lolenge nini lolenge kaniba fête nationale ekolekaka awa na engomba mokonzi Kinshasa. Est-ce que na kati ya tata Molimo Santo mabongisi ezali na ba 6 avril o ezali kolanda pona ba africain nyonso to pe ba congolais oyo bazali na etondi nyonso ya République démocratique du Congo basili kobongisa activité pona bango pona journée ya 6 avril pamba te yango ezali fête nationale to pe pesa melika ka mokumba ba nyonso bakwa kobutaka na mboka nkamba po tokotalaka na ba fête nationale mosusu ndakisa ya ba européen oyo batombola lelo oyo activité ekosalemaka e na baye oyo bazali Bakimbangi c'était kasi bakofanda bango pe na ndako pona kokanisa bongo mokolo yango solo bakoméditer bakobondela kasi natina ekotombola susu mokolo yango na baactivité ekosalemaka po ete mokilo bakotalaka biso à travers le monde bayeba mabongisi na tata Molimo Santo ezali bato bakotikala be na même molongo na ekobutaka mboka nkamba to pe mabongisi ezali na mikolo ezali koya tokomona pe activité salamita mosusu na palais du peuple to pe na masanga ndenge wana mpona kopesa nzela na ba congolais nyonso to pe bayeba na kobénéficier na fête yango nde yango ezaki mituna na biso atondo mingi. Merci mama pona motuna na yo. Donc yango ezolakisa valeur spirituelle ya papa Simon Kimbangu pe ya mama Mwilu mwasi na ye. Donc tango abeti papa Simon Kimbangu alobi na ye lobi betangonga. Ndenge kolisa lobaki na ye lobi le 6 avril 1921 banda mosala. Die pa pesa instruction na mwasi na ye. Yo moto lobaki na nga ndima mosala yango na kopesa maboko. Yo pe kaka moto ko bana. Donc à d'autres termes to ko lobete papa mama Mwilu moto afongo la porte po ete makambo yo e banda. Ozo comprendre. Et puis signification ya ngonga pe ezali ko benga tata Nzambe Nkoliso Molimo Santo bakita baza na biso elongo baya ko yoka losambo na biso baya ko teya biso. Pona makambo etali 60 coups de cloche ya solo ne bandeli 9 fois 5 45. Ngonga ya mibale ezalaka 3 fois 5 et 15 nyonso pesi 60. Kasi papa Simon Kimbangu père de l'indépendance africaine alobi ke lokola na botami na Congo akozwa bosome na 1960. Donc en d'autres termes azala ko laka déjà pesaki déjà annonce ya date to ya mbula ya indépendance. Ozo comprendre. Et puis papa Simon Kimbangu atia kotika programme nyonso na mwana na ye papa Diangende. Alobi soki nzoto na ngai soki na kufi okosala tozo nzoto nango ozongisa ngo na nkamba. D'abord nzoto nanga nde kozonga na nkamba. Ya mibale lingomba nde kobima. Tokolongwa na mouvement Kimbangis tokokoma une église organisée.
nde na sima ya église nde bosomi koya kozwama. Yango moni le 25 mars 1960 papa Diangenda ilongo na papa Kisolokele papa Dialongana na bambuta lingomba sali ba démarche na gouvernement colonial belge pour être bakene ko eximer ko kundo la nzota tata Simon Kimbangu. Le 25 mars 1960 nde eximation esalimi ba kundo li nzota tata Simon Kimbangu et ye lobby mardi le 2 avril na 1960 et komaki na Kinshasa exposé na Matadi Mayo. Ba belge yo ba koselaki makambo ba condamnaki à mort bango moko na escorte ya ba motard belge ba kenda ko zonzo tata Simon Kimbangu be escorter yango tina Matadi Mayo. C'est un message déjà. Mutu ba koselaki makambo lelo boke ko zonzo tone na lukumu nyonso elinko lobanini. Nde le 3 avril 1960 nzota tata Kimbangu ekomaki na nkamba ka programme ndenge tata Simon Kimbangu atikaki yango nde lokola nzoto ekomi na nkamba sikoto bundeli reconnaissance officielle le 24 décembre 1959 nde l'état belge apesi nzela na lingomba Kimbangisi na badepte Kimbangisi bosambela librement lokola mangomba mosusu catholique protestant to église protestante sima ya kozwa reconnaissance officielle sikoto zwi lingomba nde bosomi ye c'est-à-dire indépendance ye na sima l'église église Kimbangisi ba Kimbangisi ba bundi na ba belge tokoko loba ba adversaire de taille ya ba belge ya ba colonisateur ezalaki ba Kimbangisi kino ba belge ba céder et ba reconnaître église bo sambela librement lokola mango mosusu et to zui reconnaissance officielle na maboko ba congolais s'il vous plaît na ba congolais te na maboko ba congolais te na ba belge na kata colonisation. Donc pour dire que l'église qui m'a dit moi église ya pamba te ya simanda gote et d'ailleurs la première en Afrique ezali ngomba monene œuvre ya tata Simon Kimbangu ezali kokoba pe et comme na ba frontière nyonso na ba pays nyonso ya monde et na simande toye kozwa bosomi et bato basali ba démarche ya kozwa bosomi kaka papa Diangena papa Kisolokele papa Dialongana donc Bakimbangisi kaka na mabonde le papa Diangenda instruire ba Kimbangisi bocha na mabonde likambo indépendance photo zo indépendance ndenge programme tata Kimbangu atikela kibango oyebi yango meme mbongo yo bapesa na maître croquet avocat oya bundela makambo indépendance et bima na poche tata Diangenda donc ezala matériellement spirituellement financièrement indépendance à Congo ezali ya tata Simon Kimbangu donc yango biso ba Kimbangisi Congo eza penza eloko na bitozaka na souci nango makasi yango tango mokonza mboka kokisi likambo epesi biso esengo po ete papa Simon Kimbangu alobaki mwindo akokoma mondele akokoma mwindo eye moko mokonzi mwana Congo moto mwindo lokola tata Simon Kimbangu il faut valoriser tata na ye donc talentina ya ngonga ntina ya 60 coups de cloche yo lobby ezali déjà aza ko annoncer indépendance ya RDC donc liberté tozwa liberté libération na biso pour mission na ezali ya libération ya l'homme noir en particulier pe l'homme opprimé to l'homme en général manifestation awa nazolo balokola nakanisi samedi passé na France kuna Bakimbangisi basali marche pona kolakisa valeur ya lingombo epe ya papa Simon Kimbangu ke œuvre na ye endimami bisika nyonso Bakimbangisi basali marche na kati ya France na mokili ya bapaye na bamindele musique ezo beta bango nyonso en uniforme couleur traditionnelle Kimbangisi vert et blanc de 9h à 15h de 9h à 15h na mokili ya bapaya donc mutu nyonso alingi kosepela asepela na ye mutu na ndenge na et d'ailleurs likamba tata Kimbangu lelo ekomi kondima na Afrique mobimba même na poto ba congolais ba africain bakomi kondimela likamba tata Kimbangu mususu bazobenga mvuluzi Kimbangu tata Kimbangu mfumu Kimbangu mutu na ndenge na ye biso na l'état oya pesi valeur na likambo yo biso nyonso tozoke na mboka ya tata Kimbangu eza pe façon ko pesa valeur na mboka na ye nkamba ekuna esika makambo nyonso ezali papa Simon Kimbangu yanga na lobagete ngando makasi na ye ezali na mai c'est-à-dire kuna esika source ya bénédiction nzungwa mapambo nyonso eza kuna ye moko tata Simon Kimbangu yanga naza kuna ye moko ya 28 oyebika ye wana kaka zali mai ya nkambe ezali kilongo ba symbole nyonso souveraineté ya bénédiction ya puissance spirituelle eza na nkambe il faut biso nyonso ke na nkambe mais baye batikali
bakoko sambela na bisiko ebongisami boyo balingo sala soki nini kokumisa tata Kimbangu epekisami te mama papa Simon apekisi te po papa Kimbangu aza ya biso kaka te akomi ya biso no tata mokonzi mboka akomisi ye ya ba Congolais nyonso ba Congolais bayeba ke tata Simon Kimbangu yaki kaka pona ba Kimbangisa te aza surtout ya biso pona 20 etanga lobaki mwindo ko mundele ko mwindo ba église Kimbangisa laki te alobaki te ke ba Kimbangisa bakokoma mindele te alobaki mwindo c'est-à-dire biso bato mwindo ozala catholique protestant musulman nani biso no za concerné na likambo oyo ya muke kaka nazobakisa parce que mama alobi na bambula ekoya likambo elesisa tosala onde eske bamusuba okende soit na ba studio mama ngebi soki wapi mpona kosala likama oui Palais du peuple tout ça par exemple Stade des Martyrs par exemple mama journaliste nesikana parce que nyonso ese alobi na ningi so se répéter te c'est-à-dire na likambo wana oyo elingombo moni c'est la première église née en Afrique plus précisément en RDC, dans le Congo central, mais qui est répandue à travers le monde. D'ailleurs, Toko Lobete, Moutoumouindou Kakate, on a Bamindele Bazali. Bamindele qui m'a Bazali. Alors, biso de ça, quand les Kambouté, ceux qui t'ont vu, mes côtés, na oazo tambu salingomba. C'est-à-dire, les ali Kamounengo Lobi, ceux qui est à Bongi, c'était Bossalaboy, Tosali. Mais ceux qui n'ont et bunzambe netindi na to sala te moi to sala exact mais tango ekoya so ka bongisa ngo toke na Stade des Martyrs et consort mais pour le moment na to zindingisa wana te mais so to zindingisa na mikolo ekoya pour le 6 avril to ko sala ngo nempe to sala et puis kozala pe likambo ya biso moko te okomona implication par exemple ya chef de l'état voilà le commis et le moko officiel national alors bon désormais au lieu bato bamataka na nkamba bien que bato bamata na nkamba mais biso pe na ndenge ya mboka tokosala yango boyi po ekomi likambo ya mboka ya nation voilà ndenge esalamaka na mokolo ya tata Lumumba ndenge esalamaka pe na mokolo ya tata Muze image ya tata Kimbangu kasi 6 avril ekomi likambo ya leta pamba te leta nde azoki ndikisa wana kwa kutombola yango eza likambo ya mboka soki lelo mboka ebongisi ete 6 avril ekoya na 2026 bakongole nyonso ndakiso baa na Kinshasa bakozala ata mosusu na esika bendakisa ndenge tomonaka defile esalamaka ntango roi belge ayaka ndenge wana tozala na posa ete baafrikain nyonso bakolanda biso na mokili bayeba ete likambo ezali likambo ya leta congolais soki lelo oyo leta congolais asui meko position église Kimbangisa ekozala lolenge boni pamba te ezali fête nationale lokola 30 juin lokola fête de travail ezali ya bakongolais banso oyo bakovanda na ndako akoyeba ete bakozala esika merci beaucoup maman journaliste na banza olandaka message ya tata Simon Kimbangu Kiangani même ya tata Kimbangu na 21 papa Dengenda papa Kisori papa de Lungana alobaka boye liboso tosale l'état ya tolobaki na Rome 13:1 suivant to ça l'état pour continuer sur terrain nzambe ce qui l'état lobby biso to sala ni tokotos tant que on le 6 avril c'est comme si ba congolais ebélé dans ba manioli yango te ebélé bato quand on les ali kaka et le romo boya ba Kimbangiste alors que zali journée moko munene vraiment parce que ba proclamer yango journée chômé et payé et pour honorer le combat il y a papa Kimbangu mais aussi ba bengi yango journée ya conscience africaine le lenge nini église akoki kosala pour que bato nyonso bacongolais to mpe baafricain en général basapproprier journée yango nde tomona na église catholique donc mpe sandakisa na moment oyo bazoloba toza na moment ya Pâques tomoni na bana mike baza na congé ça c'est purement catholique le lenge nini mpe église Kimbangiste azokanisa sala quelles sont les activités qu'elle compte mener pour que population tout entière à s'approprier journée oyo et puis na mokuse question mosusu ya soki ezali tomoni bato ebele vraiment bazali mobilisé derrière cette activité qui va avoir lieu le 6 avril prochain eza kaka bakonzi ya Congo te mais monde mobimba beaucoup baza annoncé le 6 avril na Nkamba comment l'organisation organiser makambo ndenge nini est-ce que organisation eza à la taille de l'événement eza ba question oyo na lengelaki mpona papa Adjek Pambu magazine critique Kimbangu motune ezalaki juste pene ya mokuse mibale ya mikuse ya yambo kolanda ndenge bokolobela mpe kokama ezali kolobama le 6 avril ezali organisation l'état kosala
lingomba c'est vrai ezoyamba bato na nkamba kasi tongai koyeba ezali mpenza organisation l'État ye moko atie mosolo po abongisa yango babikaka église bobongisa na bino esika yango biso tokoya kaka mpona kobongisa to lingomba ye moko nano moto ya yambo akozwa yango en charge bongo l'État koya kotala maboko nsima motuna ya yambo ya mibale 6 avril depuis 2023 ezalaki déclaré chômeur payé démarche nini déjà o lingomba asali mpona oyo etali enseignement lokola lingomba na l'État baza na bomoko na ntango nini ntango mosusu masolo esalemaki deja oyo l'État alobi ete soki tokomi na ngonga boye mayima tali histoire ya papa Kimbangu ekoteyama na baekole kobanda na kelasi ya se ndenge totangaka ya tata Lumumba mpe ya batata misusu soki ezali bongo bakozwa matière epai na bino lingomba to bango moko bakoluka bato na bango mituna na ngai yango wana merci. Merci mpona motuna po ete population congolaise africaine s'approprier na likambo ya tata Kimbangu wana ezali devoir ya biso église Kimbangiste te eza devoir ya l'état congolais ya l'état ya mikili nyonso ya Afrique po papa Simon Kimbangu atikali lisusu ya biso te ntango azalaki ya biso toza kosala ya biso na bekolo na biso Kimbangiste na cour ya religion baza kotangisa deja tata Simon Kimbangu awa na tango tata mokonzi ya ekolo tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tomboli ye lisusu koleka alakisi na bakongole mpe na baafricain nyonso ete komba ya tata Simon Kimbangu ezalaki mpo na bakimbangiste te ezalaki mpo na biso nyonso bato mwindo en particulier mpe mutu nyonso en général yango awa komi 6 avril ekomi férié chômé payé etikali devoir ya l'État l'État moto akobongisa ndenge nini akosala po ete bato nyonso bayeba komba ya tata Simon Kimbangu ndenge lelo toyeba tata Lumumba ndenge lelo toyeba tata Kasavubu na bato nyonso yo basalaki po ete na ntango wana oyo ya indépendance eza l'État moto asalaki ezalaki église te ndenge papa provincial alobi kuna Constantin mokonzi empereur ye moto asimplikaki po ete christianisme ekoka kozala rekoni nkolo yiso azwa valeur ezalaki mokonzi ya mboka ezalaki empereur Constantin po ete nkolo yiso ayebanaki aza mwana na nzambe mpe evre na ye ezali ya solo ezali ewuti na nzambe aza mwana na nzambe na religion na ye christianisme ezwi esika efandi ezalaki lotomo bayo bazalaki contre na ntango wana bakomaki baexile soki boyebi te histoire ya christianisme donc awa eza biso te lingomba eza devoir ya l'État basala yango soki matière ndenge botuni matière bakotuna bakimbangisi bakolo tata Simon Kimbangu po ete to falsifier histoire te faut ko consulter bakimbangisi tata mokonzi abule ye moko ayebi yango malamu koleka ye moko na molimo na pouvoir na ye akopona ke bato tel bokene kopesa matière bato wana bakosala mosala et d'ailleurs ndenge tozoloba déjà cours religieux ezali matière eza déjà quelques documents ezali yo ezoko exister ya sur le kimbangisme kene na faculté ya théologie ba mémoire kuna ya fin ya cycle tondi sur le kimbangisme presque ba thème nyonso esila sur papa Simon Kimbangu sur maman Mwili sur papa Kistolokel dialonga na papa Diangenda sur ba personnalité église coûte sur ba pays implantation église na esika boye non so ezali traité kuna donc soki tango ekoki bakozwa ba document wana sur instruction ya tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu kangani po ete ba collectionner yango basangisa po ete batanga yango na bekole na ba université soki tozotanga koto bakonzi ya bamindele okutu baza na impact moko te na vie na biso mais pourquoi pas ya biso moko tata Simon Kimbangu donc tango ekoki question wana eza devoir ya l'État congolais ministre peut-être ici ya enseignement primaire secondaire technique tout ça bangonde bazali na devoir wana et gouvernement assemblée nationale sénat donc wana eza matière na bango o matière ya tata Simon Kimbangu eza nanu ya sika non exploité matière yangoyo soki basal d'ailleurs mokonzi ya mboka déjà apesi go etikali mutu na mutu ayeba ndenge nini akokota na lisolo wana ndenge d'ailleurs tata conseiller direct papa docteur Bituviri Kiangani Zako na soutenance ya thèse na ye kuna le 14 janvier 2023 na campus na université monene ya RDC
ake kotatola likambo yango alakisi monene ya tata Simon Kimbangu. Acteur principal. Papa Simon Kimbangu, acteur principal ya relation internationale. Donc ba professeur bandimi ba fandi sui et a présenté pe nani azali ko représenter tata Simon Kimbangu. Soki ozana li solo ozana posa ko solo na koko na yo tata Simon Kimbangu osala kandenge nini alo mena kenaka musika te koko azali yao ye yo papa Simon Kimbangu kyangani. Donc histoire yango ekomi elengi, ça dit na niveau universitaire déjà tata conseiller direct Docteur Bituvidi Kiangani Zako, déjà c'est à Sali Moussala Monen. Référence na biso nyonso ezali kuna. Livre bientôt ezali ko bim. Donc toko quelle est la matière te? Matière yango azali ko travailler yango bientôt livre ezali ko bim. Donc ezali devoir ya l'état congolais ya ko sala moussala wana. Wana ezali devoir na biso te bakimbangisi. Biso to sali ya biso to te église ezali implanté na mokili mobimba. Oye tikali ya bitelo ya nini ezali moussala ya l'état. Kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu ya muketo kobakisa na niveau na biso ya église biso campagne ya évangélisation likamoto osala kaka ne bozolanda na média kaka ne bozomona totie ba banderole po biso toza limité po le tokena balabala eza ya l'état kuna ezosenga implication ya l'état. Alors na niveau na biso tozo évangéliser na média ezosalama tozolobama même na ba chaîne na biso tozoloba yango nguya oyo koya kobakama likolo eza ya l'état makambo nyonso ebandelezaka no kaka kokoso mais on fur et à mesure bato bako s'adapter. Lelo Israël c'est ezalaki mutu omoni ezalaki mutu moko Israël Jacob akomi Israël et comment lelo peuple et comment lelo pays tout comme peuple na maleme tozali kokende lelo tata Simon Kimbangu yeyo ya tomwami peuple africain nyonso okoma mwana ya tata Simon akozala kimbangiste pays na biso kokoma pays ya Kimbangu po eza mboko ya moyela kipasi oyo muke tokoka kobakisa na oyo papa conseil uti koloba yango contribution ya église kimbangiste pour la journée oyo ya lit ya papa Simon Kimbangu pour la nation ezali parce que ya komona thème ya journal le 6 avril ezali na 3 étapes. L'étape ya liboso éveil spirituel ya mibale éveil politique et ya misatu éveil scientifique. Alors contribution na bino na makambo misato oyo pour la nation congolaise ezwa esika ezwa indépendance nango asikisiki tolingi lisusu te ba communauté internationale bazalaka na sima ba makambo oyo. Alors bino apui na bino contribution na bino na tina likambo oyo ezali nini? Papa Simon Kimbangu se afongolaki moto mwindo miso alobaki mwindo akokoma mondele mondele akokoma mwindo tokoki ko dépendre lisusu na mindele te. Papa Simon Kimbangu azalaka contre ya bato ba dépendaka lisusu na mindele zali tozokene komizongisa na bowumbu malema biso moko. Papa Simon Kimbangu na lutte na ye alingi tozala indépendant na makambo nyonso ezala décider na biso moko. Ozo comprendre? Donc contribution mosusu ezate contribution Papa Simon Kimbangu effort sa salaki etikali kaka biso to appliquer oyo vision ya tata Simon Kimbangu point barre. Vision mosusu ezate contribution sa pesaki ndenge lelo tozomona ba pays africain mosusu bakomi ko boya imposition ya mindele na baboka na bango ndenge na pe mboka na biso soki tondimelaki tata Simon Kimbangu po tata Simon Kimbangu yaki na deux indépendances, indépendance politique et puis indépendance spirituelle. Si le plan spirituel yango moni biso tozo sambela yango moni biso tozo tonga nkamba Jérusalem ya sika po ete na misala to ba savant ba bimande à partir ya misala soki to tongi kamba Jérusalem ya sika to comme si ne sika nzambe asepeli apamboli pe biso ki savant ba yekolaka na classe te libota na Israël ba selaki nzambe tango ba selaki misala nzambe apambola bango ba savant ba monana ba yekolaka na classe te nako pesa exemple le nazalaki évangéliste na makala tozana papa na biso moko azana makala azana 4 doctorats mais papa wana tambaka na lagome katana ago kene ko solliciter bazo na engagement le représenter ba doctorat bazo boye ko zoena musala po ba monike akosisa mbongo ya compagnie bazo na musala te soka zolo belo français des mots nouveaux français zotia ba fissure na ba mi a comment ne savanté pour qui savant ba yekolaka na classe te ezani likabo ya nzambe soki bosale nzambe musala
Donc les bon mon abiso bakimbangi to sela nzambe musala to tonga Jérusalem. Par rapport à journal le 6 avril, tous sentir vraiment mobilisation T. Mobilisation ezaka na kati ya église Kimbangi, ça soko continue komona bongo ba bâche to pe ba par contre. Na balabala tous sentir yango te tous mona vraiment faible mobilisation. Na ebité na mikolo misato votikali nango bongo na ko sala mobilisation na ville ya Kinshasa. Pe question ya souke ezali journal le 6 avril na Kamba. Ba Kimbangi c'est kaka mutu bazana droit ya ko participer na fête wana ou bien ba découper ya église le 6. Merci. Merci beaucoup pour la mobilisation maman journaliste Ndengo Lobby. Mobilisation eza makasi. Même na radio tozoloba na yebi ke tuni pona ba affiche tango koti na centre au moni déjà ndenge salemi ya solo déjà Ndengo Lobby wana kaka na butoyo lobi na tongo eza déjà donc plus de 50 pièces ya oyo salemi autre ba banderole autre tchana ba différents ronds-points tels que na magasin tel que na rond-point Ngaba, na gare centrale, na Tchangu, Victoire, partout, Kingasani partout, aéroport. Donc l'obinde Moussana Zosalema, et kuna koyoka na motema passe mais en dehors de ça, sensibilisation eza makasi. Awa tozali awa lokola sikondenge yo lingo kende Kamba, oza sympathisante Kimbangis, même ceux que oza no Kimbangis, oye bon aucun paroisse c'est une commune nezali. Au moins na pasteur wana a recommandé soit pas na ye be pas na ngai na sali recommandation yango ndo okendango ti na Nkamba. Donc fête ya le 6 avril eza pona mutu nyos mwindu mundele ozu possibilité okene Nkamba okei Nkamba ozu possibilité te osambile sika na bakimangisi bakosambila na mboka wana question ka ko respecter ba formalité pour okene élu c'est mais sinon en tout cas pesa na mutu nyonso eza pona yo na ngai donc eza na limite te. Et puis nous sommes bien organisés à Rosaranate. Cabinet Zali Awa, le conseiller principal, Ngaï conseiller, le directeur de cabinet, il est là dans son bureau. Le numéro 1 de l'église Kimbangi en RDC, Yekuna, et la ville province de Kinshasa, Yeoui. Toti Kali pour la disposition pratique. Natina na Mokolango le 6 avril. Média presse Nengi Zali Awa. Vous avez la tribune de presse de celle de l'Oyo en collaboration. Naba Kambia église et bozana posa bokene nazali awa pona ko réceptionner ba invitation na bino to ko étudier yango bon banane ba kokende to kotala allez banane ba kokende pour likamongo ezaka ya biso mon côté dans un premier temps tozana ko sunga l'état mais na mikolo mikoya et ozali kamona biso te l'état ndi akolata yango akozo ba disposition nyonso mais biso po fay ezalate po kimbangisme et pour la kate bana papa sima ngani baba bayoka kasonité donc en entendant l'état zo makambo na maboko biso te bi non biso peut son nous to misalela voilà to misalela avec nos moyens de bord équipe pour la oyo zo mona bilombe baza awa oto zela wa bilombe surtout telemeli likambo et tous travailler en parfaite collaboration voilà yango na pona rosilisa s'il vous plaît nous tenons vraiment à remercier tous ceux-là qui sont venus répondre à notre invitation. Mais, Papa Surbain, s'il vous plaît, à votre qualité à conseiller principal en charge et à évangélisation et mission, au CLMSO synthèse en français, il y a 5 minutes, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la journée du 6 avril marque le début officiel du ministère de Papa Simon Kimbangu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, par la guérison miraculeuse de Maman Kiantondo, qui souffrait de maux de tête depuis plusieurs mois, voire même années. Mais sur instruction du Seigneur Jésus-Christ, qui a demandé à Papa Simon Kimbangu de commencer le travail le 6 avril, et Papa Simon Kimbangu a instruit son épouse, Maman Mwilu, qui a Wanganzitani, qui a sonné la première cloche de l'église kimbangiste. C'était le mercredi 6 avril 1921 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. En partance du marché Nsonakiyendi et dépasser la résidence ou bien la maison de Maman Kiantondo, Papa Seigneur Jésus-Christ a demandé à Papa Simon Kimbangu de rentrer, de guérir Maman Kiantondo.
Effectivement, Papa Simon Kimbangu l'a fait. Il a guéri Maman Kiantondo miraculeusement. Et c'était le départ de son ministère. L'information a traversé les frontières et beaucoup de gens venaient en Kamba pour solliciter la bénédiction, la guérison et que sais-je encore. Donc c'était ça le départ du ministère de Papa Simon Kimbangu. Et il était arrêté le 12 septembre 1921, jugé en Mbanza-Ngungu, ex-Tisville, condamné à mort le 3 octobre 1921. Et il a fait sa prison à Lubumbashi, une prison de 30 ans. Donc le vieux prisonnier de l'opinion nationale et internationale. Nelson Mandela n'a fait que 27 ans. Mais on lui a donné des prix Nobel de la paix et beaucoup de prix. Mais Papa Simon Kimbangu, il a fait 30 ans. Alors jusque-là, aucun prisonnier ou bien aucune personne dans le monde n'a fait 30 ans de prison. Donc c'est une matière aussi pour vous, journalistes, de promouvoir le travail de Papa Simon Kimbangu, reconnu aujourd'hui par l'État congolais à travers le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris une ordonnance pour reconnaître le combat de Papa Simon Kimbangu et la conscience africaine. Donc depuis la fin de l'année 2023, Papa Simon Kimbangu, son travail reconnu par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par son ordonnance reconnaissant 6 avril devenu férié, chômé et payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc nous, Kimbanguis, sommes fiers du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a reconnu le combat de Papa Simon Kimbangu et la conscience africaine. Parce que Papa Simon Kimbangu, son travail n'était pas seulement son combat, n'était pas seulement pour les Kimbanguis. D'ailleurs, l'église Kimbanguis en 21 n'existait pas. Donc son combat était pour les Noirs en particulier et l'homme opprimé en général. Raison pour laquelle il a plu à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de prendre une ordonnance reconnaissant le combat de Papa Simon Kimbangu. Et nous sommes fiers de lui, nous le soutenons dans nos prières parce que c'est un acte patriotique et nous lui sommes très reconnaissants. À partir de lui-même, donc Papa Simon Kimbangu qui est le chef spirituel de l'église kimbanguiste et tous les conseillers directs, toute la famille sainte, tous les bamboutas de l'église et tous les fidèles kimbanguistes à travers le monde, nous sommes vraiment très très reconnaissants de l'acte posé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le 6 avril, c'est ce samedi, donc nous resterons dans nos maisons, méditer et réfléchir sur le combat de Papa Simon Kimbangu. Et ceux qui ont les moyens, tous, nous irons en Kamba pour fêter la dite fête. Donc tout le monde est invité en Kamba, les autorités d'ailleurs. Ce n'est plus une fête kimbanguiste, mais c'est devenu une fête nationale. Et tout le monde est concerné. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, tout le monde est concerné par cette affaire. Et d'ailleurs, il y a les investisseurs, les gouvernements d'autres nations, même les Blancs qui viennent le 6 avril en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour fêter la fête du 6 avril 2024. Donc voilà en bref ce que nous pouvons dire. 6 avril marque le début du ministère de Papa Simon Kimbangu. Alors d'une manière officielle. Et aujourd'hui, l'État congolais a reconnu le combat de Papa Simon Kimbangu par l'ordonnance prise par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnaissant le combat de Papa Simon Kimbangu et la conscience africaine. Donc voilà le message que nous pouvons donner. Et le reste, nous allons prier pour Kinshasa, ici au centre d'accueil, ceux qui n'auront pas les moyens d'arriver en Kamba, et le reste des nations, des provinces, dans leur paroisse centrale, là où l'église Kimbanguis s'est implantée. Mais pour le reste, tous, nous sommes invités en Kamba, Jérusalem, les sièges internationaux de l'église Kimbanguis, le village natal de Papa Simon Kimbangu. Merci. Si on peut applaudir. Je vous ai découvert. Merci.